Kati na balandi ya masolo ya mboka. Bienvenue na chaîne na bino bolingaka mingi. Erotech TV où ezaka wana vraiment pour nous pesa bino ba news topé actualité à temps réel. La semaine passée bo réagissait qui mingi peut beaucoup continuer toujours à réagir. Là je vois bana Londres, bana France, bana partout dans le monde entier USA bino tout bo réagissait qui par rapport à émission de ça qui na maître Bessi Sao concernant cancer ya fali pendengeni ndeko bokechu premier à mobiliser qui ba combattant pour que ba ko empêcher cancer wana bo réagissait qui mingi bo finga qui mingi pe boloba qui bo pesa qui ba point de vue na bino ba encouragement en tout cas ezanga quitté lelo lisusu to zongi parce que fali si abeta ki hein fali abeta ki to ebi bien ndenge makambo lekaki to zongi li maître Bessi Sao on a maître Tison par rapport so makanisi na bango to balancer les bino ba image awa na promettre bino ndenge nini pe lisusu maître Bessi gende kozela ba combattant o ba semaki désordre na concert ya fali ba compagnon ya Bokechu premier o ya benga maître Bessi benga Bokechu dernier et engagé karaye parce que wana eza maloba na ye a se mobiliser qui vraiment na batu na ye entraînement mo les gars qui awa mokola dimanche kafu donc ba gende ko beta ba combattant na ba déranger qui concert a fali o pe ba refulaki mais malheureusement service à des gemmes et quoi ko livrer bango na maboko maître Bessi na baninga na yete et ba bomba ki bango yango na tozana maître Tison na plateau pour plus de détails na maître Bessi Sao bango mo ba ko expliquer bino pe ba bi baza sous un message fort ya ko lancer pe na ko beta li sous mbela par rapport ya comportement ndeko Bokechu premier mbote maître Bessi mbote ndeko na journaliste maître Tison mbote maman biso journaliste. Na sepi susu ko yamba bino c'est pour la deuxième fois boya na plateau ya masolo ya mboka awa na kati ya Erotech TV. Mais maître Bessi Sao problème nini parce que fali si abeti déjà concert oyo bande qualité salema kasi désordre onde ko Bokechu sali ya ko boma 33 mituka bato zaki na parking pe bongo lisusu ko bebisa bisika ya ndenge na ndenga mobiliser ki bato yo monyango boni bon le loma photo lo ba na ndenge ya kimia ba peuple congolais va comprendre un message na pesa bango omoni na lobaki nini na ebisa batu bon matabo kita fali akobeta concert na ebisa ki yango na plateau pour na yebaki omoni ndenge ba mobilisaki soki concert on ebeta makite batu na kitega femme Bokechu bakimakisi bayebi depuis 18h on est au kotikuna toi qui donc na foule ya tembe bayebi na félicité ba maître Chubwa Kitambo o bayebi donc toi na foule ya tembe tu ba kasuki concert est raté chez Bokechu et qui dans la désert maître Bessi ya motema babe ko mona te ko mobiliser baninga na yo pour que ba ko rakokene au sein des autres dans la famille ya moninga motema li kundwa nini parce que ba problème o eza lié na ba problème politique parce que bande ko musicien ba ko beta te na poto eza maramba politique te eza makambo ce que comme ya ba congolais il faut donc bunda pona ba oyo ba imbécile ba idiot ba ko comprendre mokilité fali o bo ba fali asa politicien te fali ko ta pesa aide na est tout le monde on a mokil moment de fallait que on pesa aide na est est-ce que si tout le monde Bokechu na ba eso tout le monde imbécile on a na Londres on a lo ba pamba na ya Belgique est-ce que c'est ba kangi sambo Gilles, ce qui Gilles, si vous avez vu ça vertir yo, ngai clofe de Londres, oui moi la clofe de Londres c'est la désordre na problème na munduki. Gilles, nga noko naï. Soko c'est l'erreur na bomission na Londres. Na lobby ce qui au sali erreur na bomission na Londres. Wa ku tuna na besoin na yebi ete na yebi ku tumutango te. Le problème est ani. Souci ya congolais qui tire na biso lelo lingo kufa. Combat au bon balingi combat. Soko lingi combat. Ya kana ki chassa. Le cas de l'opposant à Bissot. Nous avons soutenu Fachi. Nous avons salué l'association des sportifs de Kinshasa soutient Fachi. Il y a un moment qui Bissot soutenu l'œuvre et la présidence de la République. Dans le cadre de la culture, peut émancer Sarabak. Mais là, nous avons monté ma belle, qui kundu, ma musicien va rater, basila. Beaucoup de gens qui jalousie. Il y a un moment qui mobilisation makasi. Et ça là qui part on a le pango ya souta moi muke na wana elinga comme désert ba famille na yé ba kimaki problème c'est que nango moni kanda wana na continent ki nango dimanche bon monaki na atterrissage na aéroport
nakendaki kozela bango tozeli Air France ye malgré misatu wana babombi bango balingi babima te potonga toboma bango nalobi na yo bokasa azali na nationalité française babotolaki ye omoni Boketu azali ndoki yango nayembeka Boketu arrête-toi on ne défali la victoire défali omoni demo arrête-toi donc aza ndoki tala mutu forme mutu tala libandi wala kaka libandi abomba yango libandi na donc Boketu ndoyi comme le roi José Makila donc namoni le Boketu na kamwe Adri Matombo mawatro omoni des vérités na obimisa des vérités ya Boketu ona opanzango lelo bon namonaki bomoni suko te moto osala ba entraînement ya ba dojo omoni kangala nganga na suki kangala machine de guerre nganga na siko kendaka wana kenganga yo ay osala entraînement pa kipanzandu la fali o edingwa pesa ye amema na 11J edingwe suki na mawa nzambe suki edingwe teme kangala ngako kufa wa c'est un criminel tata bongo ba kene na poto akimi est-ce que bokate stone ba mona pe kangala ko s'entraîner na kata ndako wa bozole wa gizengi so lingi komba akawati soki bamasa si bakima komba makomba ya lisusu te eloko wana bakombata babina pekisa yo na maître Tison bazali balobi ti lelo bino boza na kati ya Kinshasa bokoki obenga na Kabila te Kabila azali babi otika koloba ba n'importe quoi ke bobenga na Kabila non Kabila baokanga ye nayebisa ko likambo oyo est-ce que PDG ofi d'azab aza na prison PDG ofi d'azab malembe nani azab oyo nani lebe osamba osambisa ko chibalat bolandi on ba top Congo biso to yebi ndenge yosalama to yebi mais c'est Kabila bakokanga ye so bondimaka te bokokufa na soni Kabila amata kita bakokanga ye bango tu bakopanzana non yebisa baza belingi parce que soki bangi na force bangi kobotola ngo ba passeport te non yebisa yo est-ce que so mo c'est Kabila bango bima kwani ayebi na yebisio biso moto yebi ndenge moko yokende mama omoni lito biso osali lito tosali toki kosakana na lito wana te bato baki ba contre biso to puye bango tout là non maître Tison après to continuer mon amsusu ya Boketu OK la monde déjà wa ça chauffe hein maître Tison tozongeli yo lisusu to peso maloba maître Tison yebisa biso problème nini parce que fali chabeti concert beaucoup c'est le fait bon il y a liboso non remercier Nzambe nanga pour maloba na biso otolobaki na plateau devant yo ekokisami tolobaki bakita babuta concert ekobetama et puis tolakaki Boketu tolobi soko pe mobali ya solo simba fali na njoto asimba ki fali te entre la mort et la vie oyebi ti moko akendaki pena wana donc bandolo baraka oto tombelo ba yemoko mobali abanga retumba te elo moko te biso tozaki sir concert ebetama yango tokoyebisa bandeko na biso bakombata wana batika na bomamba komba kombesili batika mamba komba sili parce que concert ebetami nyoka longo pe abeti pekisa ku babi moko ebisinga bindeko pekisa baksija nyoka longo bolobela ngo te parce que vie da sila arendeka ba opérer lingundu na ye wana sila donc masolo concert atika ba to poto basengi bino babi que bino ba ebolien mbongo fali bolien mbongo ba musicien maître Tison na maître Bessi bo yebisa bo mema ba musicien na bino ba ke beta concert na est basi sa passe bon likambu oyo ya kolia mbongo wana ezoloba matro ngai na lobaki balandanga très bien batu na fali so fali ayebi ngai na maître Bessi fali ayebi biso te yoka ngai ndeko na ngai fali ayebi biso te eloko oyo biso tosala intérêt ya mboka intérêt ya population fali aza mwana mboka tosala intérêt ya peuple congolais boni yo congolais ozobundisa moninga na yo congolais biloko oyo tomona yango epa ba ivoirien te tomona yango epa bato ya ba nationalité musu te obana mkili ya poto so bandeko na bango bazobeta bandeko baobeta baderange bango te nalobi boni ntango akondo Maréchal Mobutu tozalaka na pasi Mobutu aza torturé biso
mais boketu azoke ebeta na guado azalo resengoti azoswa mbongoti na azalo menacer boketu tanga azalo embage ya mukolo leki bango abosanya Mobutu azalo torturer biso époque wana toza torture Mobutu mais azoke ebeta ba concert na guado baza kobenga ye moko spécial invité spécial akebeta musique na guado akebetela Mobutu azali kosepela ti bongo boni so bandeko na yo babeteli mpe chef de l'état moko musique awa bakoma banguna na bino ezalaka te yebisa bandeko batika komba bayebi komba te oyo mpenza moni aza komba te asolo aya afuta biye asali checking aye osala komba na Kinshasa toyeba komba ngo soko osala ngo ye na nani wana bamene komba na musika bakanela balambert mende bokoma bisiko te brisa même baparaprise bandeko ti bala bomona bilili na poto lelo yo kowanga na bakombatant bongo bango bayebi komba o biso osali komba o biso osali bango bayebi yango komba lipa na o pure moko ya solo sali pompage na simanda ko biminga combattant bongo yo ok au lieu na alimentation au lieu shawarma au meliji alo lokoti bapine otumbi na nzela po mundela yo kelo mawa peso mukanda mais biso kombo to sala obima 4 heures kobima no zobima oyebi te soko ozonga vivant ebele to bima na bango ba 4 heures ba 3 heures ebele bana basa ba mabele otika molimo na bango epema na kimia basa basa mabele bakomba obiso to sali ni bo pesa bango mawa ya nini topesa bango bokomi kokota lisusu donc bokomi bochanger position MLP bokoti lisusu na makambo ya président Félix boza makambo te ndenge nini oyo eza siège na bino eza parti na bino oza mutu ya MLP komo wanga na ndeko Frank Dio jamais nakowanga na président nakowanga lekwani oyo yakuli makambo wana donc omoni mama na biso likambo oyo lenga na bandi komba na 1990 donc misusu na biso baosala baloyinga na bayite na vie bamisusu wana pele misusu bayi na bamusika napesaka exemple moko boye boketu 90 lenga na bandi komba wana kuti yo na obota mite lenga na bandi komba bino kati komba oyo biso tosali ya 30 ans tokondima komba na biso ebeba basaka na komba na biso na imbécile ya boketu mutu akokoloba ata lumumba ata aloba lumbumba mpo aloba hydroquinone aloba hydroquina est-ce que omona mutu un alphabet ya bongo telle forme ya boketu omoni lelo na oso boketu miteme na oso sko mwasi na asuta asuta obiyo na yoki yo asuta sala bato ba jeo sala na bango asuta na bi vina omoi papa na mino papa na moyibi escroka lupango wana oyo bo afana na mbomu et lupango na ya nigérien pour les nigériens boto na lupango so na ko kosa bokene na kwa mbomu sur avenue du marché mais toyebi asuta yo na bi mobali abotisi o mwana Nico nakoloba na yo abengaki alobaki n'importe quoi chez mutu moko bo voir mais pas na yo alobaki yango bena répondre tinduma suta to yebi yango na lobo yango moni aboti bana ngulu ka ba meme ba enfant na ba botaki donc mutu bokecha ko se retrouver na 15 enfants pour maman moni le loi il faut qu'on va féliciter biso ba betaka bravo na combat biso to sali biso to soutenir Félix Tshisekedi parce que ali mwana oyo alakisi biso combat ya démocratie alakisi biso combat ndenge tambo maka mama nga ju chance ya kofana na Félix na ju chance ya kofana na Moïse na ju chance ya kofana ba politicien minata failli wana ju chance ya pesa na solo omoni bato ba koloba ba ko comprendre te le problème est ali nini a on a Kinshasa au moins la révolution française les récemment maki bakendeki na ngona malembe bakendeki na ngona vitesse te vous comprenez toyebi est-ce que biso lelo na ba masanga ba kufa ba siège de biso tumba maki mama ba kufa est-ce que biso kondi mato na ba camarade Kabila un assassin le la Kabila que c'est un assassin et biso to soutenir ba œuvre ya Kabila te to soutenir ba œuvre ya Félix mais to soutenir gouvernement te est-ce que na ko soutenir ba œuvre ya président Félix Tshisekedi maintenant soutenir gouvernement là été coalition est-ce que vous comprenez na ko soutenir ba œuvre ya président Félix Tshisekedi maintenant ko soutenir gouvernement te pourquoi na yebisa ki il faut nini ba panza parlement to sona kana binoti na système ça ni parler panza gouvernement kufa parce que lelo monaki ndeko na biso oyaki ministre intérieur to ngandiko Basile
aleki ne betando alobi yango vérité alobi ali ba plante au salaki poto calé Félix Tshisekedi a travaillé au monde le changement et koya malembe changement koya malembe siko bango ba na bango kuna soki bana besoin komba soki ba lingi ba ko bunda ba soutenir pe ben yango te yebo ke tu yebi aussi Rossi yebi yo amone kana bilili amone siko menga Rossi yebi nga ti akoti na mabeli na sene ba komba on a petit nga mukolo Teresa kufa ba marche on a ba mabiso to zala bon bakanga kaka le bakanga matungulu boke tu yebi bakanga matungulu na Koweït na commerce na 24 et c'est bon ba bilo ko na ba to bango batanga ba lela ko o lela o yebi mutu wala ka mutu na yebi yote bon ba koselaka ebembe nango ba koselaka ebembe makambo mais lelo bon sera na combat na biso mais lelo to koloba boy opposition oyo ba koloba to yebi opposant oyo apesi mbongo aya na Paris na otanga kombo te na bi na yebi si opposant aza kuna oyo contribue kombo oyo tanga liboso ko memisa benga sokoko te sokoko na eloko te abi Laurent Sokoko aza mutu munene bande ko Laurent Sokoko ba kebisi ngai yoka mutu na kopesa numéro bobenga nga te poani mutu ya soutenir lelo ba bebisa ndula ya fali ezali to yebi eza opposant ya mboko aza opposant te poto zaki na ye on manda le to tanga lelo ba to bakena ba saint-Didier kuta salata za eloko te na tanga kombo te bébé to ju sikoyo sosoko wana sokoko mutu abongo omoni na bisa lelo ya vana na ngolati mais comme angolais peut mais il y a un enfant à Kinshasa est-ce qu'il y a ça on génie à soutenir Beni olobi on a soutenu ba polo bani mais na moni film on va na Suisse a tumbi ba drapeau à Babylone na bangwana drapeau le lois c'est on est ni les anango tellement tu vas raisonner libanda à côté nana bandi des autres na mboka c'est Mobutu te bon ma on m'a dit on a bien en fingati non seulement na ndenga kimia na finga nana à côté des autres na mboka nani o memel biso ba rwandais mais makambo ya roi ya ba este e bandi lelo mama mama este bandi Mobutu so beaucoup tu na ça beaucoup tu azo ata aya vanda avanda na tangisa e politique pour beaucoup tu le akobeta mbonda akobina isan kele so bina soki nini ndama na les gens politiciens. Ok, tu as bêti ça en bonda. Au bêta maïksenga na biso bien que a bêti ça en bonda. Mais c'est moi bon na na pas bêta dans bonda te. Bêta bonda yo na maîtrise. Ok, tu as lobby. Ta maman bon na biso. Yoka. Ta maman bon na biso. Au moins ok tu vois. Voilà. Yoka ta maman bon na biso des ali. Eza de te yoka. Obi ko tila uti mboka. Yoka na biso. Ya tala maman bon ta maman bon. Tala bo bo choche bo. Bo chabo. Bomoni yango bamwe maboko boto na bobeta mbonda te soko tende omona ba kento ne yali na loba lelo boke tu le rote kana dendo awteka dendo na ye na kwaya lac Meru la rotina mboka po ba londo mama makamona ba bloko to ba black te ezala makambu ya solo papa ba obino kokota makambu ezala makambu na bino te makambu mboka ngala boke tu mo dango akokakata yebi pour n'aller pas secret à Boketu nyonso. Vous même mais on dit que non, ça peut être mon premier secret nous sous fungu là. On dit que Boketu a pesa non ko na ye et sombo liboma. Mais na 1994 et nous sommes bela liboma. Non connais moi la maman Verrou. Bako traduire yo na justice. Oui, je suis d'accord. Maître Kalolo. Je suis d'accord. Voilà. Va traduire dans la justice. Maître Kalolo azali. Yoka. Et sombo na yebi yo Boketu mtapesa ka liboma obelaka wana nga nazalaka tokenda pa mama moko boye na Kingabwa tolaka ngai Armando Kibonge pauvre de fait par ikous on m'a dit eso mopona Boketu basola sute eso mopona comment fona na Londres abi Boketu nga olekisa ite mina so mama solo yo bokena panga nalobi ngai mutu na mema Boketu pa ya Kofi pour le Kofi ayebaye. Pourquoi j'ai fait un baginga? Non, mais même un sombre pas à l'animateur. Vous comprenez? Non, ils sont pas solo. Non, c'est pour moi, on c'est Fantaka. Oui, tu peux participer pour comprendre. Pour participer, ça va d'ailleurs au coup de la Kati Kingon à la Kati. Il y a aussi la cérémonie, il y a comme ça, la danse. Et tel est-ce que le quête non de bini? Et alors que tu n'as pas
Comprenez, chers téléspectateurs, chers internautes, posant trop cher pour Nabiso, sans bino, tozate, menza, mende, likolo, mouta, gouvernera. Maître disons, tozongelio, avant tout, deuxième secret, et pas mettre Bessabi, mouta, beti, monaloke, tonne, bini, abinite, bino, mobo, chijango. Maître disons, kota la maïma, son maloba, miawa, sur Bokechu premier, va conflit, na bino, na yende, bo, mema, et pas fali. Si ko bino, bo, yeba, na tendenge, ya, yeba, na bo, point, bo, mo, luka, six, pas naï. Nga na roluka succès na komba Bokechu te nga sala succès avant Bokechu nga roluka succès na komba Bokechu te mais Suède ezali mbonda quartier ezali mbonda ya quartier Suède Aniati sur loketo ningisa chef d'orchestre Bokechu lelo komi devant la caméra fingaye abuki lokuta ke nga na betele mbonda ta maboko na nga nga na ebo beta mbonda wapi na beta pe mbonda wapi ata ngongi ya pamba oyo nga na bete yango wapi omoni te yaza moto ya lokuta aza na sembo te aotambola na sembo te biso problème na biso ezalaki musique ya fali ebetama musique ya fali ebetami tolakisi Bokechu biso toa puissant ke ye tolakisi eke toza puissant ke ye ya sali organisation na mikili ya poto mais biso tosali organisation awa na kati ya Kinshasa toyebisaki eke musique ekobeta musique mpe ebetami on peut être Mobutu azokita moi achwake eloko moko te biso biso tosengaka te bon lobi le bon la image wana na kati ya Range Rover le bon la toki na aéroport pour na mobiliser bato beta bato bobi ke mamese tambola na mbongo te zana absolument oui mais na lobi bato ba ce qui na kosa que n'est pas il y a chef à DG aéroport tout na bato na aéroport to combien de cars o bon la ki na 4 on a monné bato to na ça d'accord ba kanga pour la démocratie na banga ngo te posta bunda na bengala Kabila Semba Kabila asala kelo ba kombata ba elilingi ya Kabila elilingi ya Bamba Kabila tikala elilingi ezala ko la lion akufi mais bon moni ka poster bo banga oh le Kabila il a pouvoir biso ko so de miso ko to fingai to ba ko finga ka mais bo banga poto ke Kabila ka pouvoir te Kabila ni ana loka ko lobate donc botika ya fana na ende nga ko samba na ye baba ki mema mokumba mema mokumba na ye ndeko mema yango melo ko te wala nzambe babiloko Bokechu ekota le ba yemba mingi koko bachaki tembe koko fali mokonza Bercy pona nini bochaki tembe ko Bokechu le sheki okoman to ebisa bango lelo ba imel fona yemba banzembo ebele pona na ba joie mo boye omoni biso to soutenir ba œuvre ya président de la République pour anini omoni Félix Ali combattant otobundi na ye o ya moni passe ngai na omoni le Félix akaki ko rouler na on a so ba vidéo ngam na mais ma Félix na ngam ta la Félix avant ce qui na ki le koso mais na ça na gouvernement Félix mais na ça président jeunesse moko bo ce qui na ça ki le koso ngabesi yoko ni mama ke ngama so na bike le no asenga audience ta kuta sto Félix Papi mela musala mais la sala musala te parce que na musala sala moi je suis homme d'affaires tel ka na kata kinyo ya rat nati mutu ala lo ba nini na ngala so kala so na la miliki pembe yoko to monian yo comment bino ba semba kuna omene ba Londres na mboka ba fandaka ya lo wa ndeni ba fanda banda kwa ba ya ba haché baba tumo ba vivre en exil ba futa ba nguna ba yebite ba paraissé ba combattant parce que musala ko sala ezate ba comment ko sa ba combattant sont des chambés c'est une mon Angola na kata Londres ko leso ala loba na ye te na yebi te loba ngaka se kuta kana lola o man mutu ba exilé tala omoni ba combattant pour ba sala sont des chômeurs asala kate mudala qui soit habilité de payer ne se ba futaye atinde langa Bokechu ataimo a vivre na stati o comprendre est-ce que bato bon to comparer nga la vivre na ba faire na kata kini na ko vivre boye au monde ba petit ba tanga na école privée à cher ba petit ba vivre bien nga mo na vivre o mona ngela donc na range donc na ko na likolo ba moni ba modèle za ba bililingi ampamba masa disons maréchal
ya maréchal ngati ka général général te ngapesa ngai biso apesa biso na combat bapesa biso na combat bapesa biso na combat ndenge bato bakufa tokota ba prison tokenda ba ane tokota ba demiap donc Delphin Kayimbi lelo akufiti anyokole toyebisa bango bakokende moko na moko ezala nzoto batushaka te bango batushaki biso Delphin Kayimbi lelo akeiti ye ba nyokolaki mpe biso ti ye ba nyokolaki biso anyokolanga boye mama na fanda boye mese Delphin na telema boye général Christian telema boye ilunga ya muwa ba maltraitanga à la mort biso à la mort na master mama sona o bloc on mama foute mataka na ko boma boketu imbécile tala boketu keba oyebi combattre to moni pasi bosaka na combat baninga te biso to batu mo il faut passer sur ba monument batu eta ko rompo Willery baselenga na maréchal monument la biso mais il faut na passer la monument mais moi c'est héros vivant nga héros vivant mais na buneli na lobindo buneli moka mama tala Kabila tam doit benga China Rambo c'était un assassin poter le massasa bon mais bon ba kimi ba ke musika ba exilé ba na musika biso to ko bunda to bundi aboye bundi awo parce que nga la ba on aime da ko ba trophée ngai bitumba musika ezalaka te bitumba musika ezalaka te tomoni makabu zela omoni champion makabu abundine partout mais pour apesa valeur ya combat na yobunda abundi na Kinshasa na mboka na ye c'est ça le combat na Soudan pour balonga El Bashir babuna na Soudan na Libye babuna na Libye na Égypte na Tunisie combat ngwana c'est pas dit que yo vandi lo musika donc on tambola na yo OK na yo on yo combat o tumbi mais bilo o sala biso to ba transcope ba mona pendeke pilates ba mona pendeke ba tumba ba siège na biso to yebi ba mona de combat wana est-ce que moi te bokecha ba banga ko motala ka biso ko pai ani akima c'est là papa yo na sepela poka o tikano se roske na libela biso to ka msebe na Congo to ko sepela bokecha na eloko te na Kinshasa wana pulu wana nya maréchal toi parole micro eza nganga mnoka bolo bino maloba parce que au consommer plus de temps maréchal aloba na mais au synthétiser parce que vraiment qui masima ngonga sinon des docteur Mbo place aux en France yo tenir biso rigueur na lela yo ya trop. Moi je t'appelle le vice manager docteur Mbo, big dédicace à toi maréchal non kota ba kiri na note pas bisika ba pesi na médaille maréchal nga zala na ngate yebisa biso na mukuse synthétiser les biso na nyonso loba mi ba congolais ba simba pe ba yebani bon conseil on a repesa na bandeko na biso ba congolais biso to sala combat pour intérêt na ngaité maréchal Tison te général Bessité major Babourté to za ko sala combat pour na intérêt à peuple congolais pour lelo soki nga na bongi yo pe mama obonga yepe abonga mboka eza kimia tuza kosala combat pour na mabumu na biso te soki biso tuza kosala combat pour na mabumu na biso ndelelo biso tuza boite ndelelo biso pe to telemisi bandaku nde ba miyibi wana misusu ba telemisi bandaku biso tuza na souci ya peuple congolais toza na souci ya peuple congolais to lingana to simbana so to lingani to simbani mboka na biso ekende liboso to tika ba en ba ranking ya pamba o ya betaki musique boye ya sala ki boye aya ko beta place boye te ndengwana za mabe eza mabe wana eza combattre vrai combat ba ka osala ngo contre mutu aza ko souffrir bino nde biso to sai combat na Kabila. Merci Maître Tison, to compère na suka masona biso big dédicace na mon manager. On fait ça. Maître Tison, on peut coordonner mission to ngam non coordonner. Ma belle to be ba non yango yo Maître Bessinga na boké chuté. Big dédicace à mon manager Jean-Paul Kabea. Merci beaucoup papa, c'est grâce à vous que je tiens encore le micro et je parle et maintenant le monde me reconnaît à travers Aerotech TV. Merci na batumio sobenganga isa partout dans le monde entier and en tout cas merci Nabino Penza Makasi. Et kotalisa makemo sale ko sale mapé naza suivi. Merci na ba conseil na tikalaka na lignée wana lolenge bolobaki. Merci aussi à maman pasteur depuis France Paris là je vois maman Gabrielle Vango mes condoléances parce qu'on a perdu mon grand frère propre mon cousin et c'est notre maman. Merci à BKS, il s'appelle Arcel Bouka Sababi. Yozano parisien mais
façon so tchelo bon na poche na makambo faire vivre nga nul n'est comme toi à part Nzamba Likolo je te compte maître Bessi nazongeli yo liloba mukie pe numéro de téléphone finga yo na mambo sepelisa bango te to batunyo so bana posa ya kopesa yo ba félicitations na makambo yo zo salo bango ba sepela na ba ko ele yo na boyi na yo ka mama na yo je déplore ça parce que je t'ai ngamona zawa botika ye yaza innocent malobe mana munoko nanga na pesa ka numéro soki obengi ye osali eloko te soki olingi obenga benga nga moko ndako sisi nga pena valolo mwa ya suka ezali bato te batika kokota na jia kabila parce que lelo faut soutenir Félix instant congolais asa makila na biso soki to soutenir Félix te ezala lokolo kokota na jia ya kabila ennemi ba congolais ezali kabila moyine ba congolais ezali kabila eza Félix te yango na koyebisa ba congolais botika motema mabe soki bokosala ki motema mabe bokoévolue te ki haine yango moni conférence nationale esimbaki te concertation esimbi te Saint City esimbi te mpona nini motema likungu ti yango mona Lumumba kufa na motema likungu yo okoganga bokeso bake yo lumumbisi yango na koyebisa ba congolais vraiment tozala bomoko tozala esprit moko na félicité ba combattant oyo bapuye kofali abeta bamasa na nga bametre na puye bango masa na nga ima commandant Serge Etambe na gare civile donc masa na soutenir bino na soutenir petit na nga Shungu maître Toxique maître Chibasu maître Diallo Kire maître Zulu maître Gino na Bruxelles na bato nyonso na soutenir famille Fali tout na soutenir ba peuple congolais nyonso ba ina musique Fali wana ne babenga yango bolingo yango na yebisi no numéro nanga oya na besoin benga ngai na kopesa ya WhatsApp na appel normal na pesa ka banda ti ezali plus 243 90 266 95 22 soko benga na to sololi soko fingi ah papa munoko yango do bana dama ba e beta kamabe poketu derrière le roi Ronio Bangombe. Merci maître Bessi, maître Tison, to Bessi Maloba, numéro de téléphone pe na po na ba balinga kayo, to pe ba o balingi ba pesa makanisi na bango par rapport na makambo tiko. Bon, numéro na téléphone eza plus 900 31 91 18 243 931 91 18 na pesi dédicace kaka na ba maître nyonso basaki sensibilisation pona ndule ya Fali ebetama na bandi nanu na mikili na bino kuna poto bobenga ba kombata na pesi maître Zulu Losoko na pesi petit nanga Jigoro na pesi drapeau blanc Pidou Toxique Nyamasolo Fabien Sita Bose Belé mingi na bosa otanga bakombo anakin na pesi maître Babou Mbote autoza mobilisation aéroport maître Babou maître Maris ba petit nanga ba Viper Fiston lourd dans na pesi bino nyonso Mbote prophète na prophète tanda général bayokaka baviper na sango na délégation tokende mpe na baviper oboka ya ngalie moko batiaka bamour apanzi likolo na délégation elobi ya aéroport baviper mpe bazalaki na félicité mpe baviper. En tout cas, merci beaucoup. Je suis censé de vous quitter. Hein? Docteur Mbo, mon nom est Salama. Babi, après manager Don Poy Kabeya, Jean Poy Kabeya, Isaïo. Papa, motema malamu, merci beaucoup. Un grand merci. Je ne peux pas oublier mon équipe technique, l'ami de tout le temps. Moi, je l'appelle ces derniers tapapouches. Au Bossa Mokilinayo, qui s'appelle Jonas Nsanga. Merci à la réalisation. Là, je vois Andy Lumi, Sapa, Pasteur. Mes condoléances aussi à toi. La mort nous a frappé tous de Yokoto, Koufelinga, Pekoto, Koufeli Menza, mais à Salamakasi pour la vie. Maître Messi, tout clôture est habitué. Monsieur, c'est toi, bien aimé. Tu as bon sanivelle en sapou. L'hôpital coûte à la matin à faire sapou. Donc, tu as ça la matin. Ezali, la combattante, on va guerrier. On met qui est dans le bon mana. Piquet, piquet. Batika, numéro na biso benga ndebiso moko yo innocent.